Oui, je m'appelle Maboko Alfabé, dans la vie toujours l'émission de Vino Voix et la musique. Voix et la musique, c'est une émission où il sera dans l'union sur car la mère qui est venue à plateau qui est le mot pour y aller qui est sur la révélation pour la nation de l'émission Moko, quand il m'a dit prophétesse Rachel Bakita, bonjour. Bonjour frère Maboko Alfabé. Champion de la musique Maboko Alfabé, ndenge bakomba qui balobaka babike non émission moko oyo pesa bilenge ba vérité na kati eza voix et la musique c'est Rachel Bakita toye awa na yo autrement dit prophétesse toyebi te c'est Rachel toyokozongemba toyokaka oteyaka oprophétisaka mais biso surtout base na biso nde yango wana ndenge botindaki nga nakutana se Rachel Bakita nakutani na ye lelo se Rachel Bakita akokendela lombango pamba te biso tuza wana miniti mingi te toyei toyeba se Rachel Bakita obetela biso yo kiyo pour tomoni longo se Rachel Bakita bimi azoyemba kitoko azoteya kitoko. Merci. Nabandaki toute petite depuis moi dans mon pied avec c'est déjà la musique. Musique ils ont déjà la makila, ils ont passion, ils ont dans autres affaires là. Et dans mon secret na yango, la fois que évoluer dans la chorale, c'est vrai que pour un groupe et adoration, c'est là que je évoluais vraiment la musique. Puis j'ai été encadré par plusieurs personnes. La place il y a aussi le maestro. Il est là, le frère Teddy, c'est vraiment mon encadreur. Il est encadré là. Il a pris le temps et a préparé la musique. C'est lui-même qui m'apprend la guitare, la musique de la guitare, et qui me besoin d'apprendre. C'est Rachel Bakita avec Frère Teddy local, ceux qui ont bossé Frère Teddy local. Frère Teddy local encadré à c'est Rachel Bakita, donc c'est que tout le monde a des équipes qui ont maïs pour la solo. C'est Rachel Bakita a distribué dans le but que Abanda qui vit la musique depuis au moins l'année, depuis le moment où abandaki depuis au moins depuis ajouta ya kotambola esika bacadre ebele mpona kolakisa motosi na ye ti lelo azali liboso ya encadre na ye moko malgré oyebi wana wisa Rachel Bakita tolingaki totuna yo moke koyebisa biso na lombango toyebi te motu ntango alingi eloko moko azalaka motu moko oye asepelaka nini ntango obandaki kolinga misiki osepelaki na merci, parce que quand on avait déjà évolué dans le monde musical, il y a aussi la maman l'or, beaucoup ça qui m'a dit. Il y a un plutôt à contribuer ma casse dans l'épanouissement dans l'âge, parce que la manière que nous on envoie des avec mon aîné, est-ce que je peux évoluer, parce qu'il y avait que de voix fines. Mais tant Abini, avec sa voix d'homme, avec sa voix bien travaillée, il dit bon, moi aussi je peux essayer. Dans un hasard, on peut inspirer qui m'a vraiment beaucoup, maman l'homme. Tu peux considérer Rachel Bakita avant la zone dans la situation malheureuse, mais il a tout presque l'évité. Tu l'as côté à prophétiser oui, peut oyemba. Na pour prophétiser, pour la montée, na oyemba. Ni les balayer. En tout cas, c'est déjà clair oyemba te balayer liboso. Donc, nazoyemba, il y a eu un moment où on a fait consacrer vraiment la musique et comme il et donc on a oyemba ordinaire. Et comme il dit ozoyemba tu prophétises. Et comme il dit ozoyemba la parole de Dieu ma donc musique et mandaki et prophétie, prédication, union sur les estimes. Mais base tango, c'est la musique les poussins qui nous a très long. Oui, c'est Rachel Bakita musique qui est pour ça qui c'est Rachel Bakita a poussé dans les gossos, oui, pour la taper pour la bonne mingi ya la télé belé, ba outa la musique. Mingi ba tout le monde là c'est ba la biso ba qui tout na biso qui on s'est pénalité na marine ça. Oui, personnel, na se pénalité na makasi, na se pénalité et l'interprétation aussi dans les bonaé. Est-ce que vous pouvez interpréter ce mot ya marine ça oyo esi bato mingi bamona balanda yango na balbum na ye akala pabeto mpona album moko nga na bino ministère de la voile na nzembo ya la reconnaissance. Merci, pas de problème. Oui, pour une réaction. Amen.
Busekanga te puna zana Biblia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya Nzambe na monoko na ngayo basali ya Nzambe oyo baza koteya biso tango nyonso yebi te nini oyo Nzambe asalela bango po basalelaka ye okomonanga tango nyonso na nzela kaka ya eklesia oyebi te nini oyo Nzambe asalelanga mpo nakendaka eklesia moto kutu oya mokili soki opesi eloko asengi merci ebongo kolo ya pema topesi ye nini okomonanga tango nyonso naza koyemba na eklesia oyebi te nini oyo Nzambe asalelanga mpo nayembelaka ye ngayo nazali reconnaissante makambo asalelanga ya minene papoyo nauti na libulu ya masumu abimisi ngayo esika nazalaki ya liwa ya bimisi ngayo mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kotanga pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesanga loboko moto na oya nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki moto na kolela pasi elekelaki ngai Nzambe oyo ngayo bomoni ntina nga nalingaka ye nalapandai na vi na ngai nakosalela ye abete ekuke ya motema na ngai nafungoli ya koti ye wana kamarade ya motema na ngai Nzambe oyo moto na ngonga na ye abete ekuke ya motema na ngai nafungoli ya koti ye wana kamarade na ngai ye wana mai na ngai akomelekitisaka nga motema ye wana bilei na ngai kolia na tango ya nzala ye wana monto na ngai na tango ya malili ye wana makasi na ngai tango nalembaka Nzambe oyo ye wana silisa pasi na ngai ye wana longola soni na ngai ye wana elikia na ngai Oui, ça c'est Sœur Rachel Baketa. Sœur Rachel Baketa, il y a solo vraiment et c'est comme ça qu'il y a à Dimisio.